niveau ya Peniel wana oyo Peniel na sungi ba te belé ba pervers so basao na biso ozo seka ponani bo seki pour aller sepeli tibino bino za mutaka na ba portable c'est ali siko yiki sanga ça un homme congolais donc siko loko wana etika même Mike Alamba azo c'est pas na makambo il mutaza ko soko landi mala on a pas ça commanditaire na makambo il a raison parce que réseau dans tout ce que la soute surtout ba mibala ba congolais to za na problème wana trop masidi au moment na beno boy na mwasi so ba isoka mera lega kiawa to mona ki mera otuni andeni mera azapira na muna azongi su danger ndomba bana ndumba akindumba za continuer kaka mais so ba isoka masidi mera lega kia ma baby mabe na loba ki na biloni sala bo façon ngilanga voilà c'est ça tout oyo sala wana ayiko yango kuna ko kasateka ke sala ngo ya sika te eza ba pratique asa yeba ki yango siko ayebi yango ndenge ni pa mutu solo soit disant mutu ayembela kanzam na so asa sous polio ko mana raison pour ani parce que yem tabe aussi mona wana mwasi omoni mona mwasi wa pratique onyo so sala wana auto mo ina filme wana mais ayiko le onanda kwa Mike il faut tout ça sincère ay po Mike mutakote boîte de nuit Mike mutamelisa ba whisky Mike mutamelisa ba ona Mike isa soni parce que moi ça ko bimé pas na comme en état hôté c'est kazaki azaki pena na kata en fer ce qui yo le bisi a déjà le ba il a vivre na auto za na Dubai na moto wa sala ne film ma jabu wana moi so wa sala akoma makangu na yete mais ce sont des bandits la plupart mboka wana eza première impunité normalement tango da to mona ki mutakala ya papa nani mukuna to moni ya Moïse Matuta to moni Moïse Mbiye ndenge alongoli seke Elia Nezemi ezaki nani eza Michel Bakenda pardon akape muluba kaka donc tango to mona tozana moi 3 sujets to kolobela pas de problème naza pour moi 3 sujets les autres continue deuxième sujet deuxième sujet merci pas T10 merci Patrick Masidi deuxième sujet na biso ngapena opesa moi conseil mokia na Kongola ningambi opesa conseil pour na ningambi conseil pour ngapena oka conseil biso ba Congolais photo to mega mo changer façon na biso na biloko ba valeur to lingango isuste to mika na buzoba mambo etali ndeko na biso ya mwasi Peniel parce que ça actualité to mika solongo oza réfléchi c'est là une réflexion par rapport il va vidéo wana ndenge bimaki c'est là tu mettre chwa mboba rolo banini par rapport à ba Congolais ba mi pesi toujours na buzoba nde bazama kasi wana ba salon ba émission otilo ba bazo salon émission pour na okotsa mbongo. Non, mais moi je crois que T10 Peniel a sa victime. Omoni Peniel a sa victime moko ngalelo yo sala nga pasi trop. Webilo yo sala nga pasi. Congolais ya mwasi a perd de valeur ne abo mwasi. La plupart des bateaux ont diffusé image à Peniel wana, plus ce sont des femmes. Bango moko le bateau sepela nzoto na bango mwasi et sambo. Or awa na poto. Na uto landa denema na la in awa na la 2 basali bakomi kolongola publicité moni bachaka mwasi kaleso na ba publicité so parfait mwasi eloko kolia mwasi mutakala bazo lité elongo kozala sute bacha pe mibani soki batu bazo réfléchir que non mutakala ya mwasi eza sacré tala bandeko bazo landa ngai mwasi eza sacré omoni nzamba za ko sala mutu afuli mopepe na zelu boye achezelu mutabimi mais asala kasu mutu bongo te nzamba zwa appareil wana ya procréation achangu na nzoto mwasi nete so comparer les valeurs nini nzambo ya mona na kata pesa mwasi donc azo sala mikuwa na nzoto mwasi suki na nzoto mwasi manzaka na nzoto mwasi tout yo sala par mwasi est-ce que so mona mutu wana za na complice na nzambe koleka même yo na ngai donc so mona respect ni nzamba zo yango lobaka mwasi aza sacré siko leo na so mona bandeko ya baninga na bino basi nde bazui ya ko chava tozonga siko na cause des problèmes Peniel a uta Libala à kota avant âge ba 18 et quelques papa 18 ans moi si ni obika bande ko so baluba na ninga beti na wabali saka bana bango avant isa pe mabete so mo na zana e bien mais siko conséquence yango auti na Libala 18 ans aboti bana mibale amoni o yakoko mona Libala ekufi papa maman ni so zolanda ngai ko ebisa ngate ke so moi sa auto père de Libala avant da sepeli mutune zongi normal bi bon na continuer vie mususu non il y a toujours un problème soit au baby soit au bongi soko za na ba conseiller malamu kitoko
Si vous avez un conseil au baby, mais la plupart pour qu'on se réfère les sous non, ils ont difficulté. Surtout na basi, on a dépression. Bah tout le monde on a quand normal, on veut battre que déjà na mutu na quoi auto soit un problème. Mais quand on a poté to comprendre que pour d'abord on soit ça il a sali divorce wana. Ah on a poté na cellule penda bazakat. Il faut aller la gaye et goleka, ils ont pas ça y assurance à kolakisa que ozaka na vie ko sala bo. Mais na kinezate Batozo mona kaka o Peniel ngaza victime a kotika la victime parce que batozo compate comme za victime. Peniel a vivre na garçon na yebi na ngayete. Vidéo ezobima eza vidéo ya garçon yote. Eza vidéo ya copain na ye oyo avant comme na copain oyo. Je suis pas d'accord na ngai. Donc asala ki fantasme na ye. Oyo eza légal, légitime. Ato boyango na ndaku oyebi ke batu musu basala yango bazali. Soki kutu bato basala ba porno na ba mbwa, basala porno. Eza nazo encourager yango te. Mais nazo ba fantasme mutako ko sala. Et puis vidéo na mamusu na portable ne ça daté. Eza ya lelo na lobité. Et oumeli pourquoi bima kité? Pourquoi bima kité? Voilà. Et yeko bima mamusu tango akuta na garçon na relation na bango po mobali azaka prêt pour na ko nuire moi si so ba na relation surtout so ka mon internet yo za la soute surtout ba mibala ba congolais to za na problème on a trop masidi o mona beno boy na moi si so ba isoka ah mère alega ki awa to mona ki mère awa utuni andeni o ah mère azapira na mona azongi sous danger ndomba wana ndomba akindumba za continuer kaka mais so ba isoka masidi mère alega ki ama baby mabe na loba ki na biloni ah ça la façon de langa voilà c'est ça un homme congolais donc ce que loko wana etika même Mike Alamba ato c'est pas na makambo il mtaza ko soko landi mala on a pas ça commanditaire na makambo il a raison parce que raison est kuta asa sous polio ko mana raison pour ani parce que yim tabe ici mona wana moi si au moni mona moi si wa pratique onyo so sala wana auto moi na filme wana mais yiko le on anda kwa Mike il faut tout ça la sincère ay po Mike mtakote boîte de nuit Mike mtamelisa ba whisky Mike mtamelisa ba nino ba shisha zela pardon na ki misanga ide tout oyo zo sala wana ayiko yango kuna ko kasiteka ke sala ngo ya sika te eza ba pratique asa yebaki yango siko ayebi yango ndenge ni pa mutu solo soit disant mutayembela kanzam nazo msala tuna bible parce qu'il faut tout ça rabo pour ba comprendre il faut argumer zala bana ya lot Nzamba linga tumba Sodome na Gomorrhe bana na bimaka libanda te bazala kaka na ndako bali Abraham antesele pona ba babimi mama na banga tala kisima pona koyela bisonga mokila tika libanga mungu bana bakemi bale na tata na bango nini bana na bayeba kike so ba ministre tata na masanga ba obota nayi parce que malgré bazaki na Sodome bazako bimate mais bazako yuka makambele kaka kuna c'est ce que nous voyons ils ont comme encourager et puis pona Mike ils a soni parce que moi ça ko bimé pas na comme en état hôte c'est kazaki au azaki pena na kata enfer ce qui yo lobi soit disant oza musa na nzambe vrai akobima boyete aza musa na nzambe oza divorcer pourquoi zeno maître pourquoi ko condamner Mike tanezo ko condamner pe famille place Saoudi kasi yango nazo zonga nazo bana na okuna parce que Mike azanjelu te pona mono bato so comme ko de douanier on dirait asali bien mais lelo tozo loba il a vivre na auto za na Dubai na moto wasala ne film majabu wana moi so wasala akoma makangu na yete bato zo nanga bayibi baza l'image à Dubai ezali ba boîte de nuit ba s'embrasser tout c'est bimaka pe est-ce que mutu azana droite ke bima PR mo pe a CP la na boîte de nuit Moussa Inanzam maîtresse ko za na vérité ah bino omoni siko omoni siko ndebine koma maître siko omoni siko nana ndimaki ke un jour to komona mutakala ya pasteur Mukuna nana ndima ke jour to komona mutakala ya matuta osolo bila makamwana papa zela pardon secteur na biso religieux to lo ba ke hypocrisie papa fana ngana ko préférer que tout mutafani na sportif n'importe quel sportif bien na discipline nyoso pas sportif baza mi bali ya Léona lobby bato no ba yembela kanza na pasteur mais ce sont des bandits la plupart mboka wana eza première impunité normalement tango de to mona ki mutakala ya papa nani Mukuna tomoni ya Moïse Matuta tomoni Moïse mbi ndenge alongolisa ke Elia nezemi ezaki nani eza Michel Bakenda pardon akape moluba kaka donc tango tomona ki mutakala na yezela papa otaka baluba yo mumulu na le boy et puis okomona presque bande kwana nyoso tout impunité zali soki bazoyi kaka loi moko ya bien bande kona bozolanda nga makambo ekosala makate na bato ba publier ndenge wana tozana na France est-ce que yo pena ndenge otambola nzela to moni mo saza kitoko ko simina libé et on a ça en prison
osala nini mpona nini osala prison mpo baza na loi baréglementa ke okokosimba mwasi ya motu ndenge wana te okosi meme na nsima soki osimbi oza de na prison meme frottement kaka nde eza na kati ya train okangami na mwasi oza deja na problème siko ndenge nini na mboka na biso tokomona motu akala motu nyonso tu eza nango normal loi eza te baréglementa te ekoma normal mais aza victime mwana bato nga nazolela nazokamwa lelo basi oleba okutu bayoka soni bazala verse ke or makambo ekosalama na mwasi mpo na nini mais bazosepela. Que pensez-vous vraiment des pasteurs de Milesi? Pasteur nous s'adresser na posa voix au peut-être écran prophétique azali na omoni makambo oyo Peniel autaki na libala ku e baby do aza wana eza lokola moto abela kintuntu ma e onyo so bakoyela eza na no bien mais kama casse bien ça là boy bien siko na minute on tanga ye akuta na pasteur de Denilesi selon pasteur de Denilesi ba dire na ye ba fandaki bazoli na ba beda chou garçon wana ye azaki na besoin sala kombo asala soki featuring na were ye banate bon fona sala kombo boy na boy papa soki lo to fani na bino aw yo présenter nga frère ozana sima caméra comme on nani Junior Lisasi ours blanc siko so bolobi nanga ke oyo Junior to kabwani nga na kutena Junior to kesala makana biso musuzu bakangi Junior akoti na prison pour nga bo condamné bino na éviter congolais les gens na comprendre était simple à comprendre mais maître ozo parti pour y a des îles non parce que on la bien attaque pour on la bien non depuis le début ozo comprendre que a commissaire qui est cop a commissaire no ya Rigo King lelo baloba ke basala ka coopération na ye ma comme c'est na domaine wana to na domaine mususu na domaine côté kaye ka mwana wana na ngai aza 1800 euros d'ailleurs na ko lingate to va na télévision niveau ya Peniel wana oyo Peniel na sungi ba te belé ba pervers so basao na ebiso ozo mona ozo seka porani bo seki pour les sepeli bino ozo mutakani na ba portable c'est zali siko yebisanga batata o ba pervers so bazana partout ozomona na muta otuna mutindelanga mutaka la Peniel eleki na programme kutu ya 100 jours eleki na ba voix union surtout au président de la République soit disant sali et monanité tala kaka na niveau ya présidence pe ba basenga batale loko akito garçon moi sona siko ngala kiri na sina lobi papa siko ozomona niveau ba conseiller ba ministre ba mutu bazatala ngo siko yebisanga mboka ndengo ozomona ngeza mboka normal or tongo to banda boy video ezaki na maboko na yo ekomi kuna neni mutu na bimisi yango mutu tel yaka yo yebine tozo sana media aw soki to sala eloko moko eza bien te bakanga mutu a publier voilà donc mutu a publier comme asa na bomoy ba bengi ba tourner pourquoi publier intimité mutu bo c'est là où on va comprendre pourquoi sala yango ndi boko ba nyoso tozo loba wana ngana kolanda oya lobaki il faut tozo na poto ngana photo analyser ndenge poto etalama na pesho ba détail nyoso ne ba sala ka makamba asa victime auti na libala oyo ba lobo asa mutalibo so sala libala te il faut tala auti na nai na libala c'est ça le problème voilà tozaki bongo na mettre peut-être la mettre asa un peu rationnel surtout que R moko quelque part photo ça peut R moko moi ça faible voilà moi ça faible moi si et là on a linga ko yango osonga facile et asa facile peut à manipuler to ça la peine à part avant de on a biso to za mibali kota la vidéo on a habité bututu ataliango ngala tali alokota ngala tali c'est une unité ce qui veut dire yo non zabota la tena manyo la photo la gango c'est comme si la femme azalaki na rationalité on a tête on a logique on a tête ya rozela ke ba filmer voilà Patrick oui pourquoi na ngosala émission hermona yo parce que ozonga na bomoto voilà azalaki penza oui moi ça c'est la ngopona nini po alinga ki mamsu mutu wana parce que moi si so ba lingi à se compromettre est-ce que maître après ba vidéo nyonso to moni publier et pas ba congolais awozo leso wana te mais yé muta publier oh là ko so vidéo wana aza accepter nga kati ya corbeille na eza lokola privé na ye eza de loko to se comprendre eza na kati ya portable privé ngana zolo ba action wana ya ko filmer tanga moni baza en plein boulot landa masuli ndazo en plein boulot bazo sala lo filmer ala conscience non mais eza ki pona yo publier yango te il doit lokola bo il fallait na ko bona na ko filmer na oh eza des fantasmes na ye eza mutu mala lo logique moko logique eza moko biso bajo manate peut-être na sentiment ya ko ça la relation na bino est emporté mais là qu'il faut jo au filmer pour publier aux amis au BBC yo solo ba boyena ba journaliste basi to moni wazana poto to memi taka na bino ate ese yo sepela nango même ngana sepela te comment ko bimana mwasi o bando ko filmer o tsango na muta et puis soko za vrai jo obi mwasi azana eloko mo na vie na ye soko lingo ume na mwasi atakuti bokabwana tikali histoire
yeba ko bomba sekele voilà ozala vraiment bambala ozolanda nga obimi na mwasi ata 12 ans 13 ans kobeta lisolo te koyebisa pe mutu te mwasi ana ko respecter mobali kongola kasoka bimika na mwasi wa kabanoka amuli bato petana zaki mwasi nanga nana tindolo wa makambo tozo prenez ba azaki eloko nanga na ba 2018 nana tindio ezo binge loko mais azaki mwasi muso asepelisa kio c'est ça les congolais yango nazo linga te 2022 to tomber plus bas mikoyo mwana c'est normalité obimi na mwasi atakutu boboyani et puis siko eloko ni esali pasi olezala nde vidéo ya yo mutolobi ko bimaki na mwasi vidéo ya ex on te quelque part obimi nani. Voilà, toujours soutenir Kaka va vraie valeur, tout même mettre pour parce que ça rappelle réfléchir na ba obata la raye, balinga kaye façon na ya koto commissaire tête au BT tout à l'heure ba plan. Za wa ponango to BT ba plan mettre to soutenir na biso Peniel, courage na yo Peniel. Non, courage. Courage na ye, force na yo. Soutien ba congolais nyonso baza partout. Ngala lo bagay lo mo mettre. Nga place na nimande ba sambela comme na période. Oh. Ouais, la place où on a ni ma bateau sambela. On les va couvrir les soumous, batomboli les soumous. Voilà, somme da sambela ya solo. Place ça pardonne des salamasiko. Da salam atambola na bo solo ya bonzambe. Pardon et sa force. Oui, go libérer. Ce moi ça c'est pardon. Na mon na page ni moi comment je vais vraiment être avec mon homme le plus ni za Mike. Ako limbi nzamba limbi sa biso to sala nzambe mabe nzamba sala so mabete. Biso bato neto sala nzambe mabe okozwa ka para ko limbi. Patrick na koza d'accord na tako limbi sa ou pas mais eloko moya zo ya ko separa eloko boete. Po bana wana bakotika na ka ko mela mile kité. Un jour fois comme abato. Voilà. Bana wana mibali balaka plus bana mibali nyoso balaka plus maman que papa. Voilà. Maman ko sa bango obina ko sa awe ko sa ni ko monter. Tout monde ngi sala mana poto. Ako monter ko ndi makamyo se salam ya. Ah kai papa na melo mdalaki na site bana mbala moko ato bokolaki bango babosani tout au moins ndenge ezala mais pour la famille et évidemment c'est une reproche on peut la faire que un jour na ba batikali boye ba ndenge ni boko protéger ba image na bino soko ko kozala pour na ko préserver famille pour na ko réserver bande ko mususu pour ça peut sonner quand même kota la paix na ndenge kendeli wana mais asa victime ngana zolo asa victime voilà asa victime Maître Toko Tanabiso na politique place et Lumé à Makambo Yagawa. Ya solo. Voilà, maître ngana obetumba la mot direct hein. Maître Caméra est libéré. Maître Churambo Mabalobi ACP mais en coulisses. Non, bah tu vas comprendre ngai bien té. Nazaki le seul mutu o na longwa na kawana. Kawana. Il y en a fou jamais. Et ça s'est déjà passé dans le banc. Le autre que des 4e année, na kozonge la koutma comment ça lokola na to samba ka samana moi c'est le cas des gens. D'accord. Na lobaka na bato. Mbongo wana caméra li yango ye mokote. Ngam na bisaka bato. Ba li yango na Félix Sekeri Chilombo. Oza d'accord totor na kisasa est-ce que receveur akolia mbongo ya versement sa chauffeur aye. Quelque part aux raison. Et si c'est raté et puis mutu wana da côté la télévision tout le temps. J'agissais au nom du président de la République. Nazara ba notification na makamyo surtout. Il faut za la zoba pour comprendre makamyo za lo baté. Plus loin. Kabuya. Non Kabuya yeko lo balobi soki caméra vanda na prison. Wana ngana sina lo baike mbongo balia na bango eza cop na bango eza bango mibale. Nazo bango na télévision. Quand je disais comme ça là muta mutute, ba ça la grande confusion. Chatumbaki est mon ami. Oya za muta INC. Lokola za ko tambola na ye. Na vanda kana na liaka na il croyait que toza te yaza ki ne muta INC ngaza ki nga muta mutu te ozo comprendre alors et ko sala ke Kabuya lobi so ki nani caméra va na prison eza pour na volonté à féliciter eza pour na volonté ya FCC wana va kabwana boza d'accord nga na belema wana Félix Sekedi ya uti na mboka ya bango kule fela azaki na goma to na mboka na lobi Vital Kamerhe aza intègre honnête. Si c'était un discours honnête et puis aza mayele na ye wana ko servir na mboko muto azolo bandengo wana aza magistrat suprême oye ba muto aza moyibi aza honnête to sala boy na bato azolo na ngana ndako muto obengi honnête mais anatana mbongo ebeleza na boko na est-ce que muto aza ko sala honnête lelo sortie officielle tout monde ngo bisone so ba sécuriser tout muso sope ba lo baké. Il semblerait que Aozon appelle sous Premier ministre na lobaki yango pe. Il semblerait. Ça na schéma. Mais robo ya ndenge nini? Il semblerait. Mais yo za congolais na Nairobi ba lobaki ni. Et leur réaction na Nairobi ba lobaki na contrat bango Nairobi soki oya za président oya ko za premier ministre. Obosani. Les réaction ya maître vis-à-vis à sortie officielle il y a Vital Kamerhe. Réaction des années. Mais réaction na
y a par rapport ya batu oyo nyonso yo ba dire na bango zala minga na lobaki yango avant bango bayokaki ngandete na lobaki ke bakobimisa ye mbongo balia bango nyonso na lobaki yango bato bazokamwa te bayebi ntango naza koloba makambo wana batela baimage na ngai j'ai parlé déjà de ça eza grâce présidentielle akosa la grâce na mutu nyonso alingi comme ndenge asali oyo na Jakindala asali na Barnabé baza libanda lelo nalobi oyi pona bisi Barnabé na Jakindala parce que on a fait la pression pourquoi beaucoup misa caméra botika et puis obi ke yo bino koza ba journaliste on a ninga bozo porter parole publique boza na vérité yo za na image mongo mais c'est caméra zaki na prison tango ba liberaki nani o nani mais c'est nanga ndeko nanga Jakindala nani ki Edi Kapen au moins ninga le kaka ndeni si procès mobimba ba longole bilamba ya nini ya ba détenu ba sel makame belé sali ndengo wana eza bongo te. Mais maintenant on a une question. Pourquoi mutu oyo azwa kambongo belé eza Vital Kamerhe ti lelo masaro dans la prison? Kasi papa état de droite siko jana bongo mana po na mono ke na terrain parce état de droite état de droit yango wana pona ko lakisa bino ke y a rien ngana lobaka ngo déjà bien avant na lobike bateau bazo sala biso je savais nazaki de quoi na yango moni bate belé bazo comprendre te bango bazako kanisa ngana zaki lokola bango tanto zo fa na bango to solo ke ngana zaki na makamusu nazaki nango ya munene ko ba tâche ba role belé ko yango le moni tala naza mutali boso na France wana fayu la sali biso boy tant fayu la yaki papa mutu ba ndulwa ide soka bimisaki na ba kufa batera ba bakasi papa sali biso boy na France asali biso boy na Belgique na Londres partout biso na poto mutako lo bazate pona makamati sekedi mais biso nga na korenga bi muto yo lokwa tozaki na besoin Kabila kende tipo yo ako créer peloko muza salaki omoni réaction congolaise ezaki bongo lelo bandeko ngo bazo finga koleka même biso ko tozolo ba bazo finga ipena ya solo na États-Unis ba Canada baza desi na makambo nga na sina lobaki mais tango boye ko tela faire na lobaka France moko za boxer moko ata bo beta osong sa bakute tito komi 4e année yango asok sa kati atremi ka hotel binobo lelo zana 450 promesses no teni yo pena to sola bino bandeko na ngabo boza ba congolais soki Félix azaki président France alinga sala tade na makambo so sali biso ti 4e année alinga zaka président bongo bengare de bandakala parce que okoko sala te ke 119 le to comme na 131e voyage kaka ya bien olobi ke bazo bloquer ngai naza na me liberté naza boyete me batikeli yo parlement mboso mutu na yo nani Sénat baati mutu na yo présidence oche garçon ya Rwanda Sama Lukonde siko yibisa ngai siko manœuvre no se pas na yo yo ka réponse na ye bato naza na bango bazo piloter makamne na lobaki te mais un président c'est qui muto azo fixer cap muto azo orienté muto azo sala na suivi ya makambo azo sala Macron toza na France Covid bazo gérer ngondeni soka pesa ki mbongo ezaki pesa liboité il faut landela et ça liboité ndengeni comment yo pesi batu makambo azo sala et sala mito va ino pekal ozo monisika na ba défense ezali sikoyo eloko ndengo wana okomona ngondeni maître ba o ba bisa biso pe que tozo son tozo pe retour que bino ba combattant bozo bimisa mboka na biso ndeti pays de guerre alors que ça pays ils secteur moka déjà na guerre te tokolo imminé te soto lo bino wana ya vraiment mboka na bino même yo moko za sincérité bato nyoso ba lobaki boto zaka Koffi Olomide na Werason lelo Werason na uto moye na estate place ni ragongo salamaki tuna ina micro soka za sincère o ya monikuna akolo makambo ya bakolo baliboso te même Koffi Olomide tout ce qu'on peut parler de lui benga ye na privé yebisa ye o makambo mona kuna za indeni akoyebiso makambo so aloba na télévision te mboka eza na problème un grand problème sérieux pourquoi numéro le biso ba secteur ni na secteur ni est mobimba ka keza ya kobeba d'ailleurs comment ka kotokuna mais qu'est-ce que c'est problème ezali te keza ka ST siko loko eza ST to sundola ngo kena ngo non balobi te ke ka ke fo sundola ngo République démocratique du Congo eza ka côté na logique na yo soki eza te ke bo parce que boyebi ke kuna guerre ezala ka bolobi bo attaquer ka côté le plus peut-être na logique na yo soki naza na nzoto boy liboko na likolo nga bakati donc yo pa na funa sundola likolo nga na tika nga tofuna lifuna landela malade ezana likolo lokola nga nazo tambo na hôtel dofuna négliger likolo nga kini batu pe bazolia te pourquoi bo soulever mais toujours ba déjà en jeu toujours ba na guerre mutu falia il faut à lampe Patrick Masidi ngano to na studio calme boy to vandi tala studio bien boy studio fallait za na Goma olngalo makambo zolo bate
Ba maman va fêter le 25, kamikaze a explosé, maman a katani mutu zo que les oloba. Momo a katani libuna likolo. Est-ce que toi tu peux croire des choses comme ça normal? Nakata mboka na biso. Tout ça d'abord Kagame aye ko sa la biso base na Goma. Na minto yo nga to na kanai. Pour biso to kasa Kisasa de Congo. Ça le roi na France, ne to va na France boye. Nani ba Belge, ba ko sala aéroport na Lille. Français on dit mango. Mais biso ba sa biso kuna Rwanda rezo kité sala ndenge lingi. Alinga tongela biso banda ko moderne, biso zana mboka oyo ba nkutu ba ne lokote. 2. À côté si ba soda oyo ba lati tenir la police à l'obi ke bazaba ba lati tenir la police mais ba soda ba génie civil o bazo tonga. 3. Ba Ougandais ba côté bazo beta. Lelo na landi Museveni. Alobi soki lelo est na stabilité te boza faute ya gouvernement congolais. Absence ya gouvernement, absence ya autorité de l'État. Mais en attendant, basodani ba na kata mboka bazo piloter bazo buaka ba grenade côté à maman na biso. Mais t'as la déclaration na. Est-ce que qui peut croire des choses comme ça? Si le président wana akeko tambola ndeko na ngai. Au moins de président zaka d'abord na identité te. Président zaka muluba te, président zaka mokongo te, président zalaka donc tata ya batno su mama ya batno su nenge logique yali o ya félicité. Nazolo baboy. Yo koko ndima tangelanga banda Kasavubu. Lumumba, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Namoano le fils. Nani asia kenda na poba to so bazala ba province na bango. Ba miso bazali banda me nani so ka lobike na ye pa bandeko na nga 10 ans. Bandeko 10 ans ba la raté na pouvoir. C'est l'erreur politique. Erreur politique. Et le bongo parce que président Félix Sekiteki na Mbujima abi matcha momeno. Ça ne peut pas se passer. Ce que déjà Mbujima inde za matcha momeno. Bongo bangala ba banani. Bongo ba soyili baza banani. Bongo sko ba banani ba mbala baza banani. Au moins déjà langage de discrimination. Or aucun président du monde comme melanga a kotika la koloba phrase wana. Même ba Poutine, même ba Sarkozy bazala ke bazaki origine ba hongrois. Mais jamais otika lo bageno ngai na zolo makambo hongrois. Alo baka phrase moko ko bocha erreur et tu mentes na Obigo ofingi Félix hein. Na président de la République mutaki no sala berere timen. Yo saka na présidence pour nani. Au moins bino amona zolo. Do yo bino fa na plateau ki to ko solo bagé berere timen. Président de la République que ça et puis berere ya boy. Mais ils ont berere to ça pena ba faute ko lelo na minute.